s'abonner massivement. Tu as vu Corrector News avec Yemoko Rachou, la caramel. Tout ça, la news na temps réel. Veut dire tout s'abonner. Beaucoup n'a jamais tous à la décider. De René Makondele, honorable de tous les Djogo. Et c'est le coach. Check, c'est pas pareil. Mbote bande ko balandi ya Corrector News TV tozali vraiment na sangote ya ko présenter bino mais tozali la mawande ya ko ebisa bino pasi oyo ekomeli bande ko na biso ba artiste comédien ya République démocratique du Congo ba uti bongo ko bungisa moko na kati na bango ba bengi pululu balobi chiku pululu oyo akofaki bongo suite ya crise moko asalaki depuis 3h du matin ya butu ya lelo lundi 23 décembre 2019 na boyende Corrector News TV balobi ezaka wana pour pesa bino ba actualité sûre ya ngoto kiti sur terrain na lieu ya famille pour toye ba ndenge nini sangango ekomelaki bango pezalaki boni ti ememande ko na biso na liwana yango wana to kiti na dia de maweja na vital mabia la pona ko tuna bande ko pe surtout libota na quartier na bande ko na yeba comédien ba biso pasi wa bango ebandaki boni pe ndenge ba ko suka na likambo oyo Nango to koba toujours Dieu donner maweja to koti na kata lupangu to kosolola na bandeko na famille ba biso ndenge ni sangwango ekutaki bango mbote papa papa OK merci mbote papa oui mbote maman merci mbela papa ezali vraiment likambo moko ya mawa et komelaki moko ya artiste na biso comédien ya République démocratique du Congo la boyende ezali bongo membre ya famille ko biso sangwango ekomaki boni. Bon, comme on a fili, on a couffé à cousin, Chico Pululu. Bon, sango lobito za kini awa. Ndinga uteba tourner na uteri mwanda boma. Lobito za kini na ndako tuzenge kuna kata ndako. To soline pe normal. Boninda kwa biate elo biso na ndako na kamo ba fièvre madame bana ngamo pe santé tungse mais siko ngabisiko ça va bi ça ne va pas même qui est kara de to solo liwanati ndako bimape oza quartier na yakoli davande na baya ya quartier kara ba okate suki bazo solo la a mela pe moi Castel né comme d'habitude ti ba 23h derrière ko longwa kinda ko afanda na Delvaux mais na katikata butu le roi bazana mwasi bon salaki mouvement moko liboko atuté mwana bandolela po mwana suka za pena mwa muke bandolela mama na la muki nda bandisiko ko ningisa ye oningisa mais wana mwasi na ye oningise wa daver ba 2h la mukate oningisa la mukate nde abimi libanda zuka ba voisin baza pembe na bango nde bazumutuka bake na hôpital à Monkole juste na monga fula kokoma bakomi kuna babiboyeda na ebembe donc c'est le bien c'est ça crise na kata ouais to crise nga tutaki mwana nde yango mwana sikoyo asituki nde mouvement nde mwana nde tanga zolela nde permettre mama la muka nde lora mama la muki amoni na la musape papa po mwana c'est moment là dans la muka était OK to ki beti solo bi avanda ki na butu ameli moi Castel mais est-ce que ça qui na moi pour nous tout misate moi to koko so ça a une santé normale sans problème ils allaient vraiment mawa
ya solo boza komona bongo pasi na mawa ndenge nini mama za kolela ndeko pululu akufi sango mawa ezali vraiment motema pasi toza kokoba kotuna bongo bayili bota bayebisa biso en tout cas choc oyo ekiteli biso penza ezali république démocratique du Congo mobima nde ekoleli bongo sango ya pasi oyo mama okoyisa biso pasi oyo ekomelaki yo ekutaki yo wapi? Bon, pasi wana vraiment ekuti ngai lelo na tongo na ba 8h na ndako. Tuka esali ngai pasi makasi olobi toyoki ki azalaki awa yaki pe kotala bango toyokeli na sango ya maladi te subitement kaka toyoka baye koyebisa biso ke obino bovandi awa oyebi te ke pululu akufi na nini toyokeli sango maladi te akendaki kaka lali na sa pongi pe akendaki ka bongo po tokoki koloba crise moto ayebi pe temps oyo esalamaki te ezaka mouvement ya liboko ekwelaki mwana nde mwana ntango aleli mwasi atali alongoli ye liboko amoni ke mouvement moko esalamaki ya mabe nde ameki koningisa ye akuti ye deasi ya misulelaki zuru mitema esulu te nde abengaki bavoisin ya libanda azwi ye bamemi na mokolo ntango akomi kuna babe aza deja ya kokufa donc na miniti oyo tozoloba corps eza na maroka ya cinquantenaire eninga na ye nyonso bacomédien bakenda ye kotika siko mwasi na ye mwasi azali awa na famille ya mobali mwasi azawa aza na bana mibale aza na bebe na mosusu ya moke en tout cas baza na fièvre makasi ezala mwasi ezala bana baza maladi vraiment. Merci beaucoup. Ezali vraiment lisango ya mawa sango mawa mbote ndeko okolisa biso sango oyo en tout cas ekutaki wapi obisa biso nano ozali nani membre ya famille to ozali nani? Nga azali semeki na ye. Oza semeki na ye. Alors yebisa biso semeki c'est-à-dire ozali ndeko mwasi ndeko na ye. Mwasi ndeko. Oyokaki ata sango te kino maladi to komitungisa to problème. Te toyokaki te nga mpe nazalaki na fete lobi na mobali na nga nde esengaki tozalaki na pululu na ndako natiki na ndako tavali libanda nde tozalaki na fete na tongo babengi ye pa camarade na yo namoni bapiblie fota pululu appliqué crise ye alobi te aza bien waye ndeko azalaki na elobi abi te aza bien eleki c'est ça abika ya Facebook alukuta motema so kobenga ye o namoni bapiblie fota pululu batie croix ya bi o ya solo soazon ko série ya solo mais avant d'être à l'aise ngapte loko tolaki na fête ko mina ndako te tia crédit benga na ndako nga za selemba yo amakamata na kitabu yo yeba te tia crédit obenga na ndako anduka no melati asale kwa ate azade bien habité na tema kelele wana akela sombi crédit ti obenga petit frère nende a confirmer biso nde to combien ba 12h. C'est pour place to za ezali comme famille place libota ya eza résidence na bango place matani ezali mama za na kata ndako mwasi azali bana pe bazali. Merci beaucoup toujours tous na kata libota c'est ndeko quartier papa yebisa biso impression na yo to sangwa matanga ya ndeko na yo ya quartier ekutaki yo wapi? Bon ngai ejunga na tongo na ndako pour lobby tozaki na no na salon libanda awa tanto utai prai na kutai vers na salon bakate suki to basisi okate suki biso to lobeta dame libanda vers vandi mopanzi azomelani ba castel na eve yaki mobimba to tuna eve moral et ndeni pour mon tournage à théâtre et c'est que non tout dans la pièce c'est ça ba kunere ba qui en plein déjà une préparation ya film bando sala na moment de si lelo be fait ba tourner pièce moko na limba fait ba kutana ba artiste mususu lelo na tongo et c'est que non to préparer film mais ça en cours kamite robima et tu comprends que subitement vous tout la mudi na tongo to qui ça non vie à dai. Oui, lobby to zakine ngamo pe na zaki wana to zakine lobby ya libanda na salon nzoto makasi elo mote à l'aise muta obela komela suma sanga alors mais la banani po batunzo zaka banda komela ye moko po sika kitela dans en de base dans ce cas ye dans van na do pas mesena batutu koto ya mwa kitambo. OK, merci beaucoup. Toko kuna tozi bongo na libota boki libota ndenge balobi na pasi na mawa pe témoignage ya moko ya quartier na boende toko ko balibanda awa tokuta bongo bandeko ba comédien bandeko ya
Pululu bandeko na ya mosala ba artiste comédien o ba vandi ba kolela na mawana motema pe bazali na bwende tomoni bongo ba artiste comédien moko lokola Jorvi Mwanda. Bonjour. Désolé Maweja, tomoni bongo Jorvi Mwanda. Après ça biso ba impression na ye obungisa ndeko sibitement boye sango wana en tout cas écoutez la ki wapi. Voilà, ngai sango na oloba vérité outi cordon nga mta passé nga sango yo mta la musinga na pongi parce que nzaka olala déjà na notre travail butu mobimba na notre travail vraiment butu mobimba pour na film asiko on a préparé tellement aussi ça est retard dans la lève ba 2 heures je crois ba 6 heures yo mta la musinga appel na ekoti na oyamba mon président mutuna dai mutuna nani chimie Payebi ke Pululu Chico mutunanga tono bi mutunanga c'est-à-dire mutunanga bato ba moni o tuzana ba mi na Facebook ou tout ça to ba moni publication na ba moni ke ba photo ngana publier eza ba photo lelote eza pena ba photo ya ba et puis neti biso x ne de Jorvi Chico Pululu ya apesa rep apesa ba na conseil vous allez toujours na ba détermination donc c'est quelqu'un où on a partagé non seulement monde artistique même na ba monde ya ba vie na biso privé quoi. Donc tristesse on a zanango eza vraiment tristesse il y a outi na motema et surtout to bongisi bolimbisanga na bato basalaka mingi comique pour biso ba comédien to bongisi mutumo ya pa pambate oyebi ke na style de jeune aye si tu t'adaptes pour ça les lots mo biso to ba ça c'est du pololo donc il a marqué son époque il a marqué le jeu d'acteur et voilà donc nzambende a pesa ki bisoye nzambepe azuye merci beaucoup c'est quoi vous avez cordon parce que le cordon il a pesa ki sango mbote cordon excusez cordon tu me dis vraiment il s'habille au sango on écouter la kilo wapi et puis la relation na yona Pululu ezalaki bonne. Ah oui, président Chico, déjà, vous en appelez, il y a président Jorvi Mwanda, allez-y comprendre. Donc, président Chico, on a président Jorvi Mwanda, on a un mois trop. Donc, c'était les matins, il y a un frère jus d'orange, il n'arrive pas à modé, à transférer les messages, moi, à modé. Comme on a un poisson d'avril et tout, on a vu, oh, on a eu directement message, on a transféré au président Jorvi. Nathalie en ligne, en ligne, on a roulé directement dans Bengi les matins. Presque dans des minutes, mais on a coup fit. Directement on a continué sur Facebook, on a mis des coquettes, presque tout. Donc, on a publié le corps. On a mis tout sentiment, on a un sentiment de tristesse, vous voyez. On ne peut pas beaucoup parler et tout. Il y a un permettre que on a sur le président Chico Pululu Kende. Au biso de Tikali, tous aura maël. Donc là, la mouka est petite. Et surtout, tout le monde est sur le lobby, tout glorifier le Seigneur. Donc c'est un peu ça, ça fait mal. Donc au monde a une abilité directement à Koufibo. Et donc ça fait mal. Je manque même beaucoup à dire, ben, paix à son âme. Merci beaucoup. Tozali vraiment na mawa ya ko solisa bino parce que pas ce que ezali mutazanga na maluba mais tolingi toyeba quand même sango wana ya matanga ya Chico Pululu écoute ki ozalaki wapi et puis eza relation na yo na Pululu ezali ndeni. Merci. On va boyer. Déjà relation avec le président Chico c'est une relation professionnelle. Nous sommes artistes, artistes. Déjà, c'est un ami à mon président. Dans son hasard, on a ébagué la musique, on a ébagué la pembeni grâce au président Jorvi. On a salé na ébagué. On a battant route en aïe, pour solo là et tout. A bien, on a un message, on a un message bisonnion surtout dans Tongo. Tongo on allait na maramusu na ndeko sala fana vaki na occupation na maramusu na zana ngo. Or, on se met en théâtre. Mais moi, je suis souhaité pour Aza icône. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du théâtre congolais, surtout la comédie. Je me souviens de film Belé, Moscovitch, film Belé vraiment la Kalaye. Ça fait très mal. Pour perdre mon tour. Bon, Arabella. Sur Arabella qui engeza moi bien te yebi so nyonso to bongama ke président Chico Zobela mais abelité alali alamukite
le roi ba na nzambe le roi ba chrétien to lobi ba médecin nzambe azaki zo batalo ba na ba commune na yeke na ba circonstances non sto komisaka ayeba ki le pourquoi circonstances e komi to bi c'est merci lisusu merci le rôle alingaki eza 2019 eza plus biso baartiste comédien to souffrir j'espère que to souhaiter mabe mpona bandeko mosusu te peut-être 2020 tozala mwa calme. Merci beaucoup. Bote ndeko mpasi na motema moya kolobisa mpe bino mingi eza te me tolinga toyeba lisango ya mawa oyo ekutaki bino wapi soki yo précisément ekutaki yo wapi? Merci beaucoup. Donc nana pena na souci nana mawa nana mpasi na motema aza camarade ya président nanga donc biso ekuta biso na rep na mbengaka ye président Chico donc na tozo préparé na ye film mokotojoué na ye na Top Vision esalinga mpasi fort esalinga vraiment mpasi na na souci na pena na posa ya oloba trop te parce que tondimaki te talaka na minute oyo toye déjà donc nayebi te apemaka na kimia nzambe moka yebi. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez ce jour vous connaissez ni au bout de la monde na naï c'est souvenir c'est la relation avec les amis. Ouais, Chico Pouloulou on a bien que c'est plus comme frère des fois on a bien que monstre mais ça on a bien bon soit bien en général on a bien que monstre c'est vraiment un frère pour moi mais quand la disparition na lelo choqué fort choqué vraiment fort mais comme on dit toujours les circonstances sont tout glorifiées éternel et puis c'est quand on dit mais il est parti si tôt il est vraiment parti si tôt. On avait encore besoin de lui pour nous servir, pour servir encore sa nation, pour servir le peuple congolais. Et hélas, je suis vraiment choqué, vraiment choqué. Donc, merci. Ils allaient vraiment sango yamawa mingi ya koloba ezali te po maloba esilaka kobungisa moto monene lokola pululu biso toyebi soki mwana mutu asali kutu eloko mona ndako tokoma boni makambo mabe lokola pululu bweko boni osama lokola pululu atikala lokola moi idole mo boy moi exemple mo tokoma opesa donc soki otali théâtre ozaki na kanda ozaki na mawa otali pululu na ba œuvre na en tout cas au seka stress et aussi là ozaki vraiment moto a servi vraiment la nation congolaise makasi surtout bataliba na mboka bazara vraiment na sango makasa kolanda ba œuvre na surtout pululu la salaka en tout cas biso awa na correcteur nous Stevie Tolobi en tout cas paix à son âme que Dieu azwaka lokumo pour ne ba lobi constance comme la biso to souhaiter ngote to zela rapper ngote mais nzama pesa ka toujours na famille makasi apesa toujours pe la famille ba famille na mosala ba comédien apesa bango toujours makasi pe ba moko ba balolenge nini ya kolela ndeko na bango pe ko honorer surtout au matanga wana eleka na kimia makasi tokutane bino lisusu pona apesa bino lisusu basango mosusu merci.